Bonsoir, bonjour, cuisine Yannick TV aye na mukolo alelo bisika nyonso bozongi boka nanu émission ona memeli bino. J'espère bandeko nanga boyebi bana basi ya pembe o bozomona ya Gabi mama tumba tumba, bozomona Michou Mbembele wa SB, bozomona la dona ayaya. Nini ezoleka entre bango mibale Michou Mbembele la dona makambo ezali. Bandeko nanga na memela rapino be misho boye baka ndenge ni makamango ezoleka na ngambu ya ba comédien na biso ndenge makamango ezalaka. J'espère bomoni ya Gabi abimi, ya Gabi soki abimi zambeziki apesi makambo. Ya Gabi eloko na lingaki ya Gabi alobaka vérité. Alobi la dona Michou Mbembele baza produit na ye ayaya. Ya Gabi moko azo reconnaître. Alobi enga nazalaki na ba âge à la dona, nazalaki na âge ya Michou Mbembele, nazalaki kaka boye, na bande kolinga na mibwakama, na linga na senti mupepe kotanga na njoto pardon. Eratalaka la dona, eratalaka Michou, amonaka vraiment baza ba produit na ye, babima na boule ya Gabi, ba idole ya Gabi, kotala Michou Mbembele, kotala la dona. En tout cas, esalinga plaisir. Ya Gabi aza icône, ya Gabi aza muta munene na ngambu la communauté na biso na bato ya théâtre. Ya Gabi azo reconnaître que la dona Michou baza ba produit na ye. Esalinga bien makasi. Na ngambu na bino, soki bozalaka na amour oyo, soki bozalaka na ba vérité, soki bolinganaka boye, esala bien makasi. Mais kotala ya Gabi alobaka na ye tout le temps ba vérité. Malgré balobi toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ya Gabi alobaka vérité abombaka te. Eloko na lingaka ya Gabi umela mama tumba tumba. Parce que ya Gabi azoloba pona bana o apesi pe susu Michou Mbembele ba chance ebele akende liboso a continuer toujours na silence, a continuer toujours na ko travailler yango ndeza kiss o ya Gabi, yango ndeza kiss o ya sila bisal bande kona ngai. Ya Gabi azopesa bande kona ye bana na ye ya basi ba conseil. Boko ya Gabi ye moko pe ndenge akoloba na kotiela bino bandeko nanga. La dona lobi ya Gabi na mona ko lokwa mama, na mona ko lokwa yaya, na mona ko ndeko nanga. Ya Gabi oyeba kosolola. Ya Gabi tout le temps apesa biso ba conseil. Ya Gabi tout le temps alakisa biso vie esiko ya uta esika komi parce que biso tozo banda sika. La dona lobi soki na ngambu na bango bayanyo tu bazala lokwa ya Gabi nde mabe ezalaka te, nde muta mabe ezalaka te. Tellement Gabi aza bien, tellement Gabi ba kosolola yango bomona makambo ndenge ezalaka monte de seke zongi. Mais ya Gabi alobaka vérité. Ya Gabi ndenge azana bomona ye banda carrière neti lelo aza vraiment mwasi o abimaka na banoko abimaka na baninga na ebasite, aza vraiment mwasi o ka vraiment mwasi. Ya Gabi ami respecta surtout bana na ye na ba époque o twande komona ya Gabi abwaki mipende bwende bozomona lelo ya Gabi abwaka ngo lisute. Azotala âge, azotala respect ya bana na ye, aza mama, binomo bomona ke elateli ya Gabi pe échangea respect e bakisama lisusu ya koleka na elateli na ye. Ndenge ba Michou balataka na époque wana Gabi pe alatango. Yango bandeko nanga eloko ni eloko ezaka na tanango. Ta ya Gabi pe alata boabwakama. Mais na minute eza su ya Gabi te. Na minute ya Gabi afuli ba na ye la dona. Afuli Michou Mbembele alobi bano bokende liboso, bano bosala musala na bino, bolinga mbongo te me bolinga musala parce que musala nde muteke lakisa bino monde entier. Musala eza tata eza mama, musala nde muteko fula bino lisusu bokende liboso
ya Gabi esalinga plaisir kuka monde entier bandeko na ngai o bolingaka cuisine ya Niki TV esalinga bien koyoka ya Gabi ndenge azopesa bandeko na ye conseil baleki na ye bana na ye ya basi en tout cas esalinga plaisir oyo baza produit ya Gabi oyo babima na idole ya Gabi oyo ozomona bango tali Michou Mbembele mwasi apemba zanga Tash Nduta otali la dona mwasi apemba zanga Tash Nduta ebongo ye moko mama na bango ya Gabi ayaya yoka mupende bwende zalaka na bepoke wana Michou Keba la dona Keba ya Gabi likolo makasi mais loko ne loko ezalaka na temps nango na minute au temps oyo ya Gabi apesi bino conseil bandeko nanga basi eloko eleki koyoka ezate soko ozomona ezosimba te tika otiki po vieza mulai ya Gabi aye kotalisa bino aye kopesa bino be espoir aye kotalisa bino musala oboye bango bayambi bino parce que bango baza ba icône ya Gabi aza icône na musala o ya Gabi vraiment akoli nango aboti misisa bana bakoli awa aboti bakoko na ngambu na bino boyokela ya na bino a mwasi yango nga cuisine ya Niki TV na baki te na komimina bakuku boyoka conseil ya Gabi apesi bombo ya SB Michou Mbembele apesi pe la dona olingaka cuisine ya Niki TV s'il vous plaît rater s'il vous plaît s'abonner pour recevoir encore des émissions espère bien cuisine ya Niki TV nazana pona bino bandeko nanga toye kotika mutu te tozo bunda kaka ndenge Nzambe asalaka makambo na ye. J'espère film na biso eza na nzela na yebisaki bakuku bozala mutema kokita film o eza na trophée mususu film o eza na ba révélation film o eza na ba surprise ebele yango bomoni mams azo pemisa ngo epema kato banda premier épisode ça va inda neyebi ke makambo eza na kati ya filme wana biso nyoto tozozela kaka toyokango ekezala bien olingaka sila bisalo s'abonner, commenter, me partager massivement et que ça la bien na kotike la binobo ka ya Gabi moko pe lisusu ndenge alobi et que ça la bien makasi bandeko nanga j'espère na nati que la binobo ka ya Gabi ndenge moko ayesusu kotumba pona baleki na ye la dona lobi soki na ngambu na bango bayanyo tu bazala loko ya Gabi nde mabe ezalaka te nde muta mabe ezalaka te tellement Gabi aza bien tellement Gabi bakosolola yango bomona makambo ndenge ezalaka monte de seke zongi mais ya Gabi alobaka vérité ya Gabi ndenge aza wana bomona ye banda carrière neti lelo aza vraiment mwasi oyo abimaka na banga kitoko neti totozaka mi tela ba mishwa wa baladona nazomona baona benga ko baladona Tarzan donc babila telikani na zakola takala babiloka ba idole na yo ba idole na we ba Père bandeko nanga boki ya Gabi moko ndenge azoloba ona memelaki bino na mokolo alelo kaka yango bye